Merci mingi, merci mingi na bana ya poto, bana ya Bruxelles, États-Unis, Canada, na Afrique, na Luanda, Benin, Guinée. Léon Nazan esengo ya mingi na ezwaki bapel bobengi na yana esengo ya mingi ngai molobela mino dani chikela ya koyambela bino moko ya basali ya Nzambe oyo aza puissant na Congo oyo aza koteya oyo makambo za komona na bato bazo kozwa ba guérison place na bazali pasteur na bino molobeli ete ya kanda. Pasteur, bonjour. Bonjour papa. Pasteur, na minute o bana poto baza kolanda yo bana Luanda baza kolanda yo ba benga mingi dani chikela lukela biso pasteur ete molobeli maloba ya kanda pasteur alite ya kanda. Pasteur boni. Oui, ça va. Nangola Nzambe tata na mchazo batela. Ba tokolunga toye ba pasteur ministère na yo ebandi wapi? Merci beaucoup. Dibota na Nzambe obosolanda biso tata apambola bino. Ministère nangai histoire nango eza molai tellement makasi. Mais lokolo tuni atana moi morceau to pe na moi mukuse il faut kaka na répondre yo na kotika te. Yambo ete na kota na question mabota o ezolanda biso esengeli peto remercier bango. Pamba te biso moko to koka komitala te esengeli ba famille evanda po etala biso. Bokutani o to kutani eza elembo to pe sujet ya pema. Soki pema ezalaki te toningaki to kutana te. Mutu akutani si biso eza bobele Yawe Nzambe. Na pesa ke exemple boye munena nzoto ebatelaka te. Soki ezalaki munena nzoto ebatelaka ya mpanya pepe kale ya ningaki akota mabele te. Pamba te awa na mboka na nga tobengaki ye éléphant d'Afrique. Tala mutu munene kasi liwa ebangi munene na ye te. Wana ezaka ke exemple na pesaka mpo na ndenge tokutani. Nabakisaka boye mungongo ebatelaka te. Soki ezalaki mungongo ebatelaka ndeko mwasi mari misango ningaki akota mabele te. Pamba ta yebaki koyembela Nzambe makasi. Tozalaki soki toke fikini ya mari azobinisa biso nasali bino nini ema yaya nasali bino nini ema nakanisaki nyoso wani kobatela ye ebateli ete. Na mboka na nga batu batie kombo ne lamba bazali lokola fumu pakester na kulutu na ye papa Wemba kuruyaka pe bayembeli yango nzembo sapologie nakanis sapologie nakanisa ki ko pasteur me bana poto bazoka mo yo moto na Nzambe comme na sapologie. Non. Nazo pesa exemple ya bomoi ndenge tokutani. Exemple nazo pesa na oezo mona na miso eza natiro tozo vivre. S'il te plaît mon frère. Beskize belé. Bake ko simba ba taximan. Bana poto pasteur ni yakanda ko silika pamba boye. Merci. Ndengo lobi yango. Atomboka ki pamba te na kati ya Bible mwana na Nzambe Yesu Kristo. Tango ate ya liboso baboyi koyoka. Ya mibale baboyi koyoka. Ya misato ayeko panza bango. Kanda na ye bandaki mokolo wana. Ndo moninga na zo sala kaka o Jésus asala. Kanda Nzambe saka likolo lisumu. Mutu azotambola na koyoka te nde kanda Nzambe bandi. Nde na lobaka boyi. Oya koyoka te ngane peto koyoka na te. Omoni nga na nzela kopesa nga mbote te yo. Oya mutu munene yo, oya nzoto mikyo yo. Oya mwa pembe mula yo yo. Nani? Bosana nga ningo bosana libela mama bota yo. Oya bachoko yo.
oya mutu evimba onazo mono nani yo bosala ngai pozo yokate musala nkolo atindaki bango basala basali yango ndenge ya lingela kite bakomi ko manipuler peuple congolais bakozwa mwana mwasi batandi ye na se balongoli bilamba bakobimisa ligorodo na nzoto ya mama bakobimisa muselekete na nzoto ya mama bakobimisa pigeon na nzoto ya mama bakobimisa ngubu babimisi lipopotame moko na yoki kota limete kuna uti kobimisa mwasi arme blanche munduki ya solo na ba grenade yawe nzambe tata talibu alobi te na kuna na bonzambe na lola bakomi koyoka na soni pona nini bato biso totindaki basala musala topesaki bango bazosala yango lisusu te yawe nzambe tata ye kotala lobi te soki nalobi natika boye mboka yeke na kokufa tala mwana likinda yoyo kaka kite ya kanda alobi okobima na ndenge na ndeke oyo bili kitoni makriton shayemba ndeke na bima na ndenge na nga ndeke okobima na ndenge na ndeke batia yo maboko na bango te oya bosoto batia yo maboko na bango te oya salite maboko oyo lumba nkele batia yo maboko na bango te ngai pe nazangaki maloba te nalobi mokonzi tata ministère oyo opesi ngai nakokota baboloko pamba nakokufa pamba lobi te eloko nga na pesi mutu akobotola ngo aza te mutu akotia na boloko aza te liloba oyo koloba mboka mobimbe koyoka lolenge lelo nazoloba papa soki na lobi esika bato bazopota na makelele soki na ye na lobi pa liloba nange ezwi pouvoir pona nini mosali ya nzambe solo bayebaki na misala na maloba na parole osomona basala nzambe ebele bakomi koencourager mabe bakomi koencourager bêtise amoni likambo azoko koloba te po aza motindami ya nzambe te aza muyibi aye konvwamisa famille na ye basoma mituka baprado basoma bacheroki basoma bajaguar moya te ya verité moya lobela mboka oyo azotambola mabe eza te biso nde ngande mutu akosa yo te papa nengo vandi boyi so ba otuna yo biloba mosala nzambe moko ya mboka na biso o mosali ya nzambe ya solo o ya banga kate o likambo ezaza lokola ba prophète ya kala lite ya kanda o baba neko telemela ba roi soki batuni yo moko lobaka na mukuse lite ya kanda mutu akotelemela ngo te pe soko lobi bongo bavandi kimia na mitema na bango bayebi ke mutu aleki biso eza nani lite ya kanda naleki bango papa nalekaka bango ti lelo po naza opena nzamba tindi ba wano zomona classe natologie bakokotanga classe natologie atalité lokola nazolo ba français kitoko lokola nazotanga ba écriture bien nakoma mosali ya nzambe lokuta muyibi toko beta na makofi turo bokokamo pasteur lité ya kanda merci mingi na bana poto boze belé boza connecté pasteur Lité ya kanda bosenga ngai yeyo na ye pasteur Lité ya kanda bana poto babenga biso na 00 243 84 68 47 521 na bandeli 00 243 84 68 47 521 ngai dani chikela bokozwanga mobimba pasteur Lité ya kanda tomona kio na matanga mundweri très fâché bana poto atomaka na nenga mukiete fâché là. Merci. Toza ba mikolo, toza ba responsable. Soko moni place wana nga na ye, nalingaka kimia ezala. Pena yaki na loyengete. Na yaki po eza tan wana singaki na zala, nde na yaki wana. Mutu seke sa akufi mutu na vi azokende na ngonga na ye ngonga na yo pa soke beti esengelo kende mais tango nga na siliki bato ebele ndenge omoni tovandi bato ebele bamona nga lokwa mutu a mutu esala te oui bo comprendre kande bozo comprendre mutu na nga pe esala te eza ya solo
mais makambo na oloba ezani na nzela nga moko na ndimine na abo na sa liboma mutu na nga esala te mais makambo na oloba ezani na nzela papa bakisaka na yoka te po batu so na oloba bakaba mona nga lokwa muta liboma na confirmer bino ko banda lelo naza na problème a mutu na bela liboma bakweyisa nga na bomwana na ndimi liboma na nga obino bofinga ngai me makamu na oloba ya na nzela papa toyi na kuna na morgue yango soki ya nini ngaliema tokomi na ngaliema les jours tozozwa ebembe po tokende place na lobaki totya na fiki bavoyu babimi botya na fiki ni mpona nini batya na njera nabeti karatura liboso bavoyu batomboki nabeti karatura mibale bavoyu batomboki nabeti karatura misa nabi te na otika bino boye te papa nalobaka boye tika tokitisa ta mongongo po ebongi na ye nabengaka ye kosalisa bato eza lolenge na ye koyokela bato mawa eza habitude na ye wana nani yango kosunga bato eza comportement na ye afoksaka natiri te po balingi bafokse natiri me bakokoka te ye abotama bongo mama Olive Lembe tika tata apambola yo pona kosunga tata bakisilo lisusu mikolo ebele lokola ye maweza lolenge na ye aye na kati ya famille Mundweri o bauti kokufela Mundweri tango akomi 3 heures du temps na kati ya ndako na sepelaki na sagesse ya mama alobi boye aiwana yebisi papa masumu bafandi na ye ayebisi ye boye mutu na vie aza na terrain na ye tika balela ye na terrain na ye papa masumu aacceptaki yango pe mais mutu akoko ya po atelema apuye maloba wana azate basala nzama njili balali po pongi bakomedie ya minene oyo toyebi na njili balali po pongi bato ya mbongo ya njili balali po pongi babimi te tomoni te mpe nayebisaki bango boye soki boza na posa batya ebembe na Sainte Thérèse na terrain oyo ya bino ya njili bokende bokombola déjà bien avant bolongola bachasse nyonso bosopa mai na ya kokuta soin ata liloba moko te basaleli yango nazwi ebembe natye na fikini tant que l'homme de Dieu musali o bato nyonso batyeli motema bazobanga mpe bazorespecte nani olobaki atelemaki abanga ngai te papa te akanda oyoka sango respecte tolobi te totye ebembe na fikini siko tokoma na morgue bato moko baye kobima bato moki nga alobi non toza basali ya nzambe tozoteya liloba nzambe me bobosana te topratika pe bagare ngebima papa kote wana kutu koloba te mpo nayebi yango mpenza bien tobituni otyaki bible wapi jour ngai avana banda makambo ya bible mosala liboso nasala eza likofi avana kota makambo ya nzambe premier boulot na ngai eza likofi kote wana kutu nalinga bajete nga ntina kati église soko oza na posa nango kovivre yango na bandimi namoni balingi batya vuya moko abima wana yo ozolakisa nini nga bima frère nokuwa isokao nokuwa isokao ntango to bana oloba makambo ntango tooluka bino bozalaki wapi oya na vuya na loyenge nzambe ya mawa aboyaki makila etanga makila mpe etangi te toye na ebembe na fiki toleli kimia toke kokunda ye
samedi wana lokola nga nazalaki na mbongo a transporte mutu kezalaki te moyen akende cimetière exact nalobi te baorganisateur masumu papa esobe nabengaka bapapa mpo baza na posana babenga bango bapapa problème eza te papa saisa etika nabenge kaka po sho eza te soki mpe papa saisa nabengi ye bango lokola baza baorganisateur bake kokuna nga lobi te makambo mundu eri na otika ngo na loyenge te fo nalakisa bango ke nayebi kolandela me nzambe aza bien mpo bapesaki nga deja espace na butu nateya liloba nzambe nateyaki bana na nzambe na butu mpo bateyaka moto oyo aza na bomoi bateyaka mokufi te dimanche kilte esili nateyi bana na nzambe mwa offrande ekotaki na tie na poche nabimi na prince nazwi mutuka nécropole wo nakomi na nécropole papa banda nakomaki 13h naye komona ebembe ya mundu eri na 16h mpona nini tombo tombo wana tombo place bakundi ye papa nalobaka boye suka ya likambo nde elekaka ebandeli ebandeli elekaka suka te me balobi suka nde ebandeli eske oyebi kitoko po ekoma na systeme moko tokobongisa bakenda babongisa te papa nakei bona nokuta tomba mundu eri mwa bati moko boye ya mokie kaka ezoyebana te mundu eri vantare to mundu eri vantare te papa nasenga pau nalobi te nde naomona libanda eza mabe seke na kati kuna mpe mabe esani ezali nasengi pau napindola ngo natala na oti kuna na kati balatisi ye ndenge nini baboyi kopesa nga pau nalobi te problème eza te papa nalela ntango nakitaki tambo saisa ipwa mutu munene bongo bokokunde mabe bongo mpona esanga makofi papa somo tano kita nalobi ke nakiti kuna seke nakiteli nini nakiteli mbongo te nakiteli nde makofi nalongwe kuna nalobi te nakitele esobe na bandal nakitele na bandal namona ete nalongwe kuna adresa papa masumu nde nayebaki te bokosala biloko bongo mpona ni mundu eri vantara aza mutu munene nasepeli boleli ye bien bakata fara bien totie makambo na fiki très kitoko me koma place tokundi mutu salite zelu bato bazonyata kitoko te esalaki nga pasi makasi tike ete tata apambola biso nalingi lisusu babétise wana te me nazolandela ntina suka merci mingi pasteur lite yakanda merci mingi na bana poto boza ebele na minute boza connecté napesi mbote na mama Yolande mama pasteur depuis Bruxelles gadilanga pasteur lite yakanda ozo préparer événement moko ya munene eza koya eza mukoni oui nakokozanga te koyebisa libota na nzambe tozo préparer mobange na spectacle mobange na mateya mobange na prédication eza le 11 8e mois le 11e mois d'août août le 11 c'est-à-dire le 11 biso nyonso na 13h juste toza déjà wana na kati ya planète J ba vacancier o nyonso bazoya ba nyonso baza awa ba nyonso pe ba bayaki liboso benga déjà bao bakozonga na ba 8e mois yebisa bango ke événement munene pasteur lite yakanda bongisi na 8e mois na njili na planète J na kati ya salle planète J billet za 4000 francs avec consommation 4000 francs avec consommation soko za na mituna to pe ba question ko tuna benga biso na plus de 143 89 78 37 29 na lobby plus de 143 89 78 37 29 mutu mbongo ebele okolekanga kaka na mbongo papa na leka yo jamais na mukolo te na leka yo te Patrick Depa na maboyimbo papa na China kuna na Paris Arlette Izoua na Paris Fanny Mbombo mère double na Paris Bashizi mère double de Norvège na bosanité Dieudonné Mouya na Italie kuna na Milan Tata Pambola yo batu nyonso bolinga qualité ya kanda toza wana pona bino numéro nangeza
plus de 143 89 78 37 29 baya nanga na Suisse bandeko nanga nyonso bolinga ngai nzambe tata apambola bino kitambala Aristote na Paris na bosanité Bibiche boucle d'or kingo mwambe na Lyon nzambe apambola biso nyonso. Merci. Merci mingi na bana poto bolandaki mission na bino poto zonge lengi na pesi merci mingi na coordonnateur Bertrand Jonga Munga nzambe na pesi merci mingi na Joël le Capitaine le visionnaire bolandaki mission na bino bozala abonné na chaîne na bino moko JNZ News TV. Merci ngai Dani Chikela tokutani na mikoleko ya. Merci. Merci mingi na bana poto bolandaki biso merci mingi na pasteur réalité ya kanda oyo andimaki koyoka bapel na bino bobengaki yeto ya mbaye na émission na bino poto ozengelengi pasteur. Merci mingi. Merci beaucoup. Bateko simba ba taximan bana poto pasteur ni ya kanda ko silika pamba boye. Merci ndengo lobi yango atomboka ki pambate na kati ya Bible mwana na nzambe Yesu Kristo tango ate ya liboso baboyi koyoka ya mibale baboyi koyoka ya misato ayeko panza bango kanda na ye bandaki mokolo wana ndo moninga nazo sala kaka o Jésus asala kanda nzambe saka likolo lisumu mutu azotambola na koyoka tende kanda nzambe bandi nde na lobaka boyi oya koyoka te ngane peto koyoka na te omoni nga na nzela kopesa nga mbote te yo oya mutu munene yo oya nzoto mikio yo oya mwa pembe mula yo nani bosana nga ningo bosana libela mama bota yo oya bachoko yo oya mutu evimba onazo mono nani yo bosana ngai pozo yoka te musala nkolo atindaki bango basali yango ndenge ya lingelaki te bakomi ko manipuler peuple congolais bakozwa mwana mwasi batandi na se balongoli bilamba bakobimisa ligorodo na nzoto wa mama bakobimisa muselekete na nzoto wa mama bakobimisa pigeon na nzoto wa mama bakobimisa ngubu babimisi lipopotame moko na yoki kota limete kuna uti kobimisa mwasi arme blanche munduki ya solo na ba grenade yawe nzambe tata libu ya lobite na kuna na bonzambe na lola bakomi koyoka na soni pona nini bato biso to tindaki basala musala to pesa ki bango bazo sala yango lisusu te yawe nzambe tata ekotala lobite soki na lobi natika boye mboka yeke na kokufa tala mwana likinda yoyo kaka kite ya kanda alobi okobima na ndenge na ondeke oyo bili kitoni makriton shayemba ndeke na bima na ndenge na nga ndeke okobima na ndenge na ondeke batia yo maboko na bangote oya bosoto batia yo maboko na bangote oya salite maboko oya lumba nkele batia yo maboko na bangote ngai pe nazanga ki maloba te na lobi mokonzi tata ministère oyo pesi ngai na kokota baboloko pamba na kokufa pamba lobi te eloko nga na pesi mutu akobotola ngo aza te mutu akotia na boloko aza te liloba oyo koloba mboka mobimbe koyoka lolenge lelo nazoloba papa soki na lobi esika bato bazopota na makelele soki na ye na lobi pa liloba nange ezwi pouvoir pona nini mosali ya nzambe solo bayebaki na misala na maloba na parole osumona basala nzambe ebele bakomi ko encourager mabe bakomi ko encourager bêtise amoni likambo zoko koloba te po aza motindami ya nzambe te aza muyibi aye konvwamisa famille na ye basoma mituka ba Prado basoma ba Cherokee basoma ba Jaguar moya te ya vérité moya lobela mboka o azotambola mabe ezate bisonde ngande mutu akosa yo te papa nengo vandi boyi so ba otuna yo biloba mosala nzambe moko ya mboka na biso o mosali ya nzambe ya solo o ya banga kato likambo zaza lokola ba prophète ya kala lite ya kanda o baba neko telemela ba roi soki batuni yo moko lobaka na mukuse lite ya kanda mutu akotelemela ngo te pe soko lobi bongo bavandi kimia na mitema na bango bayebi ke mutu aleki biso eza nani lite ya kanda naleki bango papa naleka ka bango ti lelo
po naza opena nzamba tindi ba wano zo mona classe natologie ba kokotanga classe natologie atalité lokola nazolo ba français kitoko lokola nzotanga ba écriture bien nakoma mosali ya nzambe lokuta muyibi toko beta na makofi turo boko kama Pasteur Lité Yakanda, merci mingi na bana poto boze belé boza connecté. Pasteur Lité Yakanda bosenga inga yeyo na ye. Pasteur Lité Yakanda bana poto babenga biso na 00 243 84 68 47 521 na bandeli 00 243 84 68 47 521 ngai dani chikela bokozwanga mobimba. Pasteur Lité Yakanda tomona kio na matanga mundweri très fâché. Très fâché bana poto atomaka na nenga mukiete. Fâché là. Merci. Toza ba mikolo, toza ba responsable. Soko moni place wana nga na ye, nalingaka kimia ezala. Pena yaki na loyengete. Na yaki po eza tan wani singa kina zala, nde na yaki wana. Mutu seke sa akufi. Mutu na vi azo kende na ngonga na ye. Ngonga na yo pa soke beti esengelo kende. Me tangu nga na siliki, batu ebele nengo moni to vandi batu ebele ba mona nga lokwa mutu e salate. Oui. Bo comprendre kande bozo comprendre mutu na nga pe e salate za ya solo. Me makamu na loba ezani na nzela. Nga moko na ndimine na abo na za liboma. Mutu na nga e salate me makamu na loba ezani na nzela papa bakisaka. Na yokate po batu so na loba bakaba mona nga lokwa muta liboma. Na confirmer bino ko banda lelo naza na problème a mutu na bela liboma bakweyisanga na bomwana na ndimi liboma na nga obino bofinga ngai me makamu na oloba e na nzela papa toyi na kuna na morgue yango soki ya nini ngaliema to komi na ngaliema les jours tous zo ebembe poto ki ne place na lobaki to tshana fiki ba voyou ba bimi bocha fiki ni pona nini bacha na njera na beti karatura liboso ba voyou ba tomboki na beti karatura mibale ba voyou ba tomboki na beti karatura misa na bite na otika bino boete papa na lobaka boye tika to kitisa ta mongongo po bongi na ye na benga ka ye ko salisa bato eza lolenge na ye ko yokela bato mawa eza habitude na ye wala nani yango ko sunga bato eza comportement na ye afoksaka natirite po balingi ba foxe nature me bakokoka te ye abota mabongo mama Olive Lembe tika tata apambola yo pona kosunga tata bakisilo lisusu mikolo ebele lokola ye maweza lolenge na ye aye na kati ya famille mundweri oba uti ko kufela mundweri tangu akomi 3 heures du temps na kati ya ndako na sepelaki na sagesse ya mama alobi boye aiwana yebisi papa masumu bafandi na ye ayebisi ye boye mutu na vi aza na terrain na ye tika balela ye na terrain na ye papa masumu acceptaki yango pe mais mutu akoko ya po atelema a apuye maloba wana azate basala nzama njili balali po pongi ba comédie ya minene oto ebi na njili balali po pongi bato ya mongo ya njili balali po pongi babimite to monite pe na yebisaki bango boye soki boza na posa
bache ebembe na Saint-Thérèse na terrain oya bino anjili bokende bokombola déjà bien avant bolongola ba chasser nyonso bosopa mai na ya kokuta soin atali loba moko te basaleli yango nazwe bembe na chena fikini tant que l'homme dédié musali obatu nyonso bacheli motema bazo banga pe bazo respecter nanyo loba ki atelema ki abanga ngaite ah papa ite akanda oyoka sango respecter to lobite to chebe mena fikini siko to koma na morgue batu moko ba eko bima batu moki nga lobi non toza basali ya nzambe tozote ya liloba nzambe me bobosa na te to pratika pe bagare ngebima ah papa kote wana kutu koloba te pona yebi yango penza bien to mituni ochaki bible wapi jour ngai avana banda makambo ya bible musala liboso na sala eza likofi avana kota makambo ya nzambe premier boulot na ngai eza likofi kote wana kutu nalinga bajete ngati na kati église soko za na posa nango ko vivre yango na bandimi na moni baningi bacha vuya moko abima wana yozo lakisa nini nga bima frère na kwa isokao na kwa isokao tanto banalo ba makambo tanto oluka bino bosaki wapi oya na vuya na loyenge nzambe ya mawa aboya ki makiletanga makila pe etangite to yene bembe na fiki to leli kimia to keko kondai samedi wana lokola nga nazalaki na mbongo ya transporte mutuka ezalaki te moyena ekende cimetière exacte nalobi te baorganisateur masumu papa esobe nabengaka bapapa mpo baza na posana babenga bango bapapa problème eza te papa saisa etika nabenge kaka po shwe eza te soki mpe papa saisa nabengi ye bango lokola baza baorganisateur bake kokuna nga lobi te makambo mundweri na otika ngo na loyenge te fona lakisa bango ke na yebi kolandela me nzamba za bien po bapesaki nga déjà espace na butu na teya liloba nzambe na teyaki bana na nzambe na butu po bateyaka moto yaza na bomo bateyaka mokufi te dimanche kili tesili na teyi bana na nzambe moi offrande ekotaki na tie na poche na bimi na prince na zwi mutuka nécropole wo nakomi na nécropole papa banda na komaki 13h na ye komona ebembe ya mundweri na 16h kona nini tombo tombo wana tombo place bakundi ye papa nalobaka boye suka ya likambo nde elekaki ebandeli ebandeli elekaka suka te me balobi suka nde ebandeli est-ce que oyebi kitoko po ekoma na systeme moko tokobongisa bakenda babongisa te papa na keibo na kinokuta tomba mundweri mwa bati moko boye ya mokie kaka ezoyebana te mundweri vantar to mundweri vantar te papa nasenga pau nalobi te nde naomona libanda eza mabe seke na kati kuna mpe mabesa ni ezali nasengi pau na pindolango natala na oti kuna na kati balatisi ye ndenge nini baboyi kopesanga pau nalobi te problème eza te papa na lela ntango nakitaki ntambo saisa ipwa mutu munene bongo bokokunde mabe bongo mpona esesangazwa makofi papa songo tano kita nalobi ke nakiti kuna seke nakiteli nini nakiteli mbongo te nakiteli nde makofi nalongwe kuna nalobi te nakitele esobe na bandal nakitele na bandal namona ete nalongwe kuna adresse papa masumu nde nayebaki te bokosala biloko bongo mpona ni mundu eri vantara aza mutu munene nasepeli boleli ye bien bakata fara bien totie makambo na fiki très kitoko mais comme place tokundi mutu salite zelu bato bazonyata kitoko te esalaki nga pasi makasi tike ete tata apambola biso
na lingili susu ba bêtise wana te mena zolande la tina suka. Merci mingi pasteur Lité ya Kanda, merci mingi na bana poto boze belé na minute boza connecté na pesi mbote na maman Yolande, maman pasteur depuis Bruxelles Gadilanga. Pasteur Lité ya Kanda. Ozo préparer événement moko ya munene eza koya. Eza mukoni. Oui, na koko zanga te koyebisa libota na Nzambe tozo préparer mo bange na spectacle, mo bange na mateya, mo bange na prédication eza le 11 8e mois, le 11e mois d'août. Août le 11, c'est-à-dire le 11 bisognon son à 13h juste. Toza déjà wana na kati ya planète J ba vacancier o nyonso bazoya ba nyonso baza awa ba nyonso pe ba yaki liboso benga déjà ba kozonga na ba 8e mois yebisa bango ke événement munene pasteur Lité ya Kanda bongisi na 8e mois na njili na planète J na kati ya salle planète J billet za 4000 francs avec consommation. 4000 fois avec consommation. Ce qu'on a mis tout notre peu ba question ko tuna benga biso na plus de 143 89 78 37 29 na lobby plus de 143 89 78 37 29 mutu mbongo ebele okolekanga kaka na mbongo papa na lekayo jamais na mukolo te na lekayo te. Patrick Depend na maboyimbo papa na China kuna na Paris, Arlette Izoua na Paris, Fanny Mbombo mère double na Paris, Bachizi mère double de Norvège na Bosanité Dieudonné Mouya na Italie kuna na Milan, Tata Pambola yo batu nyonso bolinga qualité ya Kanda toza wana pona bino numéro nangeza plus de 143 89 78 37 29 baya nanga na Suisse bandeko nanga nyonso bolinga ngai Nzambe tata apambola bino Kitambala Aristote na Paris na Bosanité Bibiche boucle d'or kingo mwambe na Lyon Nzambe apambola biso nyonso. Merci. Merci mingi na bana poto bolandaki mission na bino poto zonge lengi na pesi merci mingi na coordonnateur Bertrand Jonga Munga Nzambe na pesi merci mingi na Joël le capitaine le visionnaire bolandaki mission na bino bozala abonné na chaîne na bino moko JNZ News TV. Merci ngai Dani Chikela tokutani na mikolo koya. Merci. Merci mingi na bana poto bolandaki biso, merci mingi na pasteur Lité ya Kanda oyo andimaki koyoka bapel na bino bobengaki yeto ya mbaye na émission na bino poto ozengelengi pasteur. Merci mingi. Merci beaucoup.